Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la famille Libota, toujours, Belvi Kandi, yaba Belvi, hein, Balobi Belvi Kandi, atika totalement beauté na défaut. Moi, si mon quoi calme, moi, si mon quoi azalaka humble, azalaka vraiment simple makasi, la servante de Dieu. Eza totalement ya koinda la famille ba oyo bandimela ka Belvi Kandi te. En tout cas, c'est le moment bondimela e bandeko. Soki mutu azo sala penza musala otolobaka musala mosusu tokota pe tondimela ye, hein. En tout cas, ebele ya batu lelo tina ba pasteur, tina ba prophète baye ko reconnaître ko sala ya makasi ko bosser dur ya Belvi Kandi. Famille Libota, Somon. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, nous voici aujourd'hui avec la vie surtout. Kandenge zalaka bolamu na musala oyo nyonso Belvi azo sala. En tout cas, o balobaka soki mutu azo sala dur tondimela kaye. Soki mutu azo poster tellement dire, azo bosser dur, il faut tondimela kaye. Yango makambo toye ko solola lelo bandeko. Ebele ya ba pasteur na ba prophète lelo ba komi ko déclarer misala vraiment ya kitoko oyo Belvi Kandi azo sala. En tout cas, avant to banda na émission na biso kandenge zalaka, nazo senga nanu na famille Libota, lelo penza tozo lobela, ye moko la queen de la famille Libota, la présidente de la famille Libota, moko na benga kaye la cheftaine de la famille Libota. Tozo lobela ye penza, yango to sengi na ba fan nyonso ya Belvi Kandi. Bo s'abonner kandenge zalaka, bo aimer vidéo oyo, bo partager pe et ko sala kitoko makasi. Bo commenter, to linga ba commentaire na bino, bo loba moi maloba ya bien surtout pour na star na bino, pour na la cheftaine surtout ya la famille Libota, wana penza e ko sala kitoko makasi. Makambo eza nini bandeko? Lelo ebele ya ba pasteur baye ko reconnaître musala penza ya kitoko oyo Belvi azo sala. Balobi na ba film ya Belvi nyonso oyo azo sala, oyo azo produire. Eza ba film oyo ezo sala que azo yela nzambe milimo ya bato ebele. Ba oyo vraiment ba bando tambola na kibonzambe te lelo bakomi ko tambola na kibonzambe. Ba oyo bazalaki na ba chemin de perdition lelo vraiment bazongeli ba chemin na bango ya kitoko. Ba oyo bayebaki nzambe te lelo bayebi nzambe pona ba film na ye oyo azo sala. Bible zoloba, allez partout dans le monde chercher mes disciples. Wana penza Bible zoloba. Toyebi ke ezana ebele ya batu lelo pona ko luka ba disciple, il faut bateya, ba fongola ba église, ba kota na ba YouTube, ba banda mateya, ba banda Bible, mais na ba mosusu neti ba Belvi boye, ya bango bazo salango na ba filme. Surtout film ya kitoko oyo esalike ebele ya ba pasteur lelo baye kondimela Belvi ke aza mwana nzambe, Belvi aza ya nzambe. Eza na film oyo touti kotala bandeko, Mia Madre. Film wana penza en tout cas pona ba oyo batala kite na kosenga bino bokendo tala film wana du début jusqu'à la fin, boko comprendre penza makambo nini ezoleka kuna. Donc eza film moko eye ko éveiller ebele ya batu
spirituellement ba oyo bazalaki na pongi spirituel lelo filme wana soki otali yango okolamuka yo moko okozala besoin teke baya kosalela yo délivrance baya kosambela bakotisa yo na ba jeune soki ya ba 1 mois soki ba jeune ya ba 3 mois soki ba jeune ya ba 4 jours mais na kotala ka filme wana yo moko penza conscience na yo ekolamuka okoloba te nalala lisusu te nalamuka surtout dans la prière na continuer kosambela parce que mabe na mokili ekomi ebele mabe na mokili kutu mikolo eza te ke parce que tobotama famille moko yango moto akosalanga mabe te mikolo ekomi ata par jalousie mikolo ekomi ata na bakartier moto amoni kaka ke asombi mutuka asilisi baklase na ye donc akozwa mosala kitoko akoli tomona mibala kitoko bazolanda ye donc soki babali ye akozala bien donc ka ba jalousie wana batu babandi kosala yo mabe lelo tomona yango penza eza totalement mabe makasi yango filme oyo eye ko éveiller ebele ya batu dans la vie spirituelle donc yo penzo zaki akolala yo yebaki te nini ozoleka na vie na yo na kosenga yo penza kota na ba filme ya Belvi Kandi wana nde okokende ko comprendre place nini faiblesse na yo eza place nini il faut osambela makasi o forcer porte na yo efongwama filme moko kitoko en tout cas ça la kinga bien makasi tant on bando yo en tout cas un pasteur munene ya pays na biso azoloba sur Belvi Kandi et ça la kinga bien makasi. En tout cas, Belvi Kandi, c'est une femme totalement une femme encouragée. Tozala awa pona ko encourager Belvi Kandi. Tozo mona batu mosusu o mona boye parce que azala mutu Belvi Kandi te, azala mutu soki ya nani, o mona ta soki tosali ba émission bongo a okota pa kaka pona ko finga Belvi. Pourquoi? Toza basala nzambi la famille, toza basala nzambe. Un jour zamba kotuna yo na mokili oyo kendaki musala nini osalaki oko répondre papa nga nazalaki wana pona kofinga bato musala Belvi azo sala azo évangéliser peuple de Dieu azo ko évangéliser peuple de Dieu ba oyo vraiment babando tala na bango ka kotala bozonga sima bozala bato boko comprendre loko nazo loba ba filme na ye mingi eza wana pona ko évangéliser le peuple de Dieu azo sunga peuple de Dieu ba oyo babando vivre na ba distraction do ba filme na ye penza soki otali en tout cas yo moko lobi il faut na telema il faut na prier il faut na telema na continuer ba prière donc ekomika bongo sikoyo ba mosusu bazo kota ka pona ko finga tango ozofinga ye wana est-ce que oyebi ba âme combien oyo a sauvé ka pona filme oyo oyebi ba âme combien oyo a sauvé pona ba filme na ye nyonso asalaka parce que na ba filme na ye nyonso asalaka ezalaka kaka na moi conseil moko boye ezalaka kaka na moi évangélisation moko boye na ba filme Belvi nyonso asalaka soki botalaka bien penza du début jusqu'à la fin bo comprendre eloko nazo loba totika kofinga ba star na biso ezo sunga te jour wana na bando tala télé-réalité ya star na biso moko en tout cas star wana a tourna ba film ebele abandaki ba makambo ba film depuis bo mwana mais eloko esalaki nga pasi tango batunaki ye est-ce que soki babandelaki mokili opona kaka obando tourner ba film eloko alobaki te nako linga kutu ata te batuni epona nini alobi mafinga eleki bafingi nga ya kosakana te et puis la plupart de personnes ba oyo bafingaka vraiment ezala bana mikete eza batata mobimba na ba mama mobimba bozo finga basala nzambe bozo finga batu mutu oyebi ata kutu mutu na makolo na ete oyebi te place nini ya botama yo ozo kota kana ba réseaux sociaux ozo finga
Papa mama question nanga na kotuna yo na pokwa lelo soki nzambe azongi lelo atuni yo na pesaki yo mission na mokili nini osalaki na mokili okoyebisa nzambe nini te nga na bando finga nanga ba star na ba réseaux sociaux totika bandeko mosusu tomonaka bango ka boye bazotourne na bango bafilme tozozwa bango kaka role wana bando jouer wana nde vi na ye mais toyebi te bamosusu basala nzambe. Est-ce que boyebi intimité ya bango na nzambe batan oyo penza bazwaka bango na nzambe? Kutu pona ko informer bino il y a pas longtemps notre star Belvi Kandi ya ba Belvi akendaki na église ya mama Laure Mbongo. Imaginez ce que boyebi nini akendaki kosala kuna. Boyebaki intimité ya ye na ya nzambe le jour wana. Mais yo kotika na ba réseaux sociaux obandi ko finga ye, obandi ko loba mabe pona ye. Totika bandeko ezo sunga te. Mosusu bavanda kimia mais ba commentaire na bino, ba émission na biso to salaka balandaka ngo très bien. Tozala wana pona ko encourager bango. Belvi Kandi aza ya nzambe, aza musala nzambe. Tolinga te aza musala nzambe bandeko. Aza vraiment musala nzambe. Ba film oyo azo sala eza ba film ezo ya par inspiration divine, par inspiration du Saint-Esprit. Eza te ke ba film kaka la muki boye mbala moko bandi ko koma te. Mingi ba film na ye ezo ya par inspiration. Na tango ezo ya c'est pour que tango bako jouer ba film wana et libérer ba âme ya batu mosusu, et libérer ba vie ya batu mosusu. Et c'est sûr, ba vie ya batu ebele eza libéré au travers ya ba film oyo. Ba vie ya batu ebele eza délivré au travers ya ba film oyo. En tout cas, Maman Belvi, coup de chapeau à vous. Bon, continuez quand vous sala kitoko bozo sala. Surtout, comme d'habitude, au tiaka toujours Nzambe liboso. Tiaka kaka Nzambe na yo liboso. Akotika yo te. Ako continuer toujours kozala na yo. En tout cas, to sepeli mingi makasi na film na yo Mia Madre. En tout cas, eza film moko kitoko makasi mama. Umela zala na yo tolingi yo mingi makasi. Chers Boutou, chers abonnés et chères connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir. Yamuke kaka tolinga ki to partager na bino. En tout cas, bo partager vidéo oyo, bo partager kandenge zalaka et ko sala biso kitoko makasi. Je vous aime bien, j'ai prié pour vous, que Dieu vous bénisse.